Canal Congo TV, il faut on a Canal Congo TV, il Chance za basanda na mafuta. Mama, où tu communes? Papa, tu sais où tu communes à lycée sur le commence à aller. D'accord, pas ça n'est pas grave. Ah, c'est la toute première fois qu'il y a. Ah, tu vas dire les arbres. Banda pour les banda. Banda, la yo kani, la yo kani, la yo kani, ça dit pas ça, tu vas pour ma carte. Bah, tu vas sauver la vie, la sécurité, casse.
eza ya kosepela osa mosala mama mwilu ngoma kasi mbongo balobaka baliaka batongelaka te papa lokutanga mona vivre live misala ezosalama donc misala kitoko papa namoni misala basoso bilanga namoni basoso bilanga totali pula ye basoso butu moyeze epesinga na vestige nesengo kolia soso mata ya mobesu papa ndenge na ye boye papa ekomi nzela na ngai na kolemba lisusu te tosala mosala mama mwini tosimba ngo na maboko tolemba te tosala yango papa yango toye tokoya su na nko tosepeli makasi papa boye combien de personnes papa bamsuna nauti na paroisse Alemba Gare nde toye na pula ye ndenge kaka momesano na biso toye mpona misala mpe mabondeli na butu yango nde omoni tozolongola matiti bamosusu baza kuna na jardin bazolona ndunda ngeta papa bamosusu baza na jardin biso nde toye kaka biso Lemba Gare te na bamama mosusu tozali awa mama yo mpo wuti paroisse Alemba Gare papa nauti paroisse Alemba Gare mbala liboso na nga ya awa yo mbala liboso no mpo ya awa vraiment nayokaka kaka pulaye bonga pulaye tozokotinda tomonaka te biloko yango bakosaka biso en tout cas ko oyo koloba liloba wana nasi peut-être kozwa bilakeli mabe parce que ngai moko bana ye kovivre yango mposo nakende kosenga ata soso osenga soso yosalino eloko moko papa oki moye eza te papa esengo eza ana makambo namonaka nayoka namonaka te nauti commune ya Kisenso. C'est la toute première fois na moni yo. Ngamba la liboso te banda poulailler banda. Zamba. Biso de zamba bazamba nesto sala to zongela biso nde. To bandiko tonga, to kotina kolona. Siko sala nini? Siko to zolonga la matiti po to ta propriété kati na poulailler. Bo olona te. Awa to kolona te. Tokolona te. Siko mama yo uti paroisse nini? Ngana uti paroisse ki mais yakana no vivre bato bazoli mbongo et place yango eza ndenge nini misala yango eza ndenge nini soko zolo bakapona koloba toyebi te oyo nzambe yokanisi mais oyo nzambe apesi dopa bato wana po basala misala wana mitango bazosala malamu pesa bango félicitations sikoyo ndoko yo moni yango lelo ezolekela ngai papa c'est que j'ai dit mususu na koza donc ekomeli nga petite na sepeli na musala ngo makasi siko na tanyo so yo vanda no na ndako sala ni te misala mususu ya paroisse ezalaka okena paroisse bamninga mususu ba matina lutendele nyoso ka pesa misala yango lelo pe na moni ke na musala te tikanga mo pe na matana lutendele na ke ndiko vivre ngo kulaye. Merci mama. Nasepele. Mama, yo nde mto memi mama oyo? Ngande mna memi mama, ngam na pesa ki mbela na paroisse na baki keto utaki na centre lobby balobi na biso. Yaka kolona biloko pe kolonga na matiti awa apwete totonga lisusu ba ferme misusu. Est-ce que yo ebo sa bilan? Oui, na yebi ko na me kaka. Yango Congo yango papa. C'est la toute première fois. Oh ça bilan. Papa to ko sala yango yo papa. Sala kandi to yaka me bandeko bazana ndako bazana bolembu baya to sangana mame volume to sana ndako lali yaka to sa msala mama mwili mama vero sana ndako yaka to sana konjo ya to sana msala mama mwili kwete kende liboso mama mwili oye ajeno kola piso bovanda te botele maboya to sana msala mama mwili omi kozali ko ya bat ba ko ya la ferme o bazota musala nini ba mama bazosala yango tozali ko sala kolona biloko kotala basoso ne bazosala musala do yo yak no ka kotala basoso kolongola matiti misala eze boti komini na utingaba yo utingaba ni papa masasu na ngaba ko usa 4 août dati mosi neni kani muna 1921 fumu Yesu songa la kutata kimbango tala ba jeune tukumini mu 1951 papa Simo Kimbangu teri ko papa mfuma ndongo de ngenda adi ngenda atala ba jeune unikile 4 août tata tulungisi 71 wunu mpigi lumbu papa wunu muna 71 papa mfuma ndongo de ngenda mama bibi buka buta muna le 4 août mama bibi ufwa
Maman, makamba bilanga ezali awa. Lelo c'est la toute première fois yo ça bilanga. Voilà lutende. Na salaka. Na lutende. Komo kikongo. Isale salata. Ah voilà lutende là. Isale sala moja. Muna ntangu na tusali di madio kutata munikala tukuna madio. Wana natanga papa diangenda. Wana okuna madio ko. Mais na ntango ya maman Rosa bandi musala, c'est la toute première fois yo ya. Tata. Akani pula ye yina betu tukedigana mbongo mudiam tubaka tudiam. Obane ko pesa mbongo même yo komate. Kutukuma ka kunkanga photo. Munu kaka kita kunkanga photo. Mama, siko bato ba ipen ba yete. Lobi na baoni. Besa munswalu besisala kisalu tata bukatedi ntango yi. Tungale mana parosa lukunga. Mama lobi bana munoko mboka yo boy pona ni. Ku parosa di lukunga ntukidi. Pasteur de nuna. Pasteur detu. Ankumbu. Ankumbu mfila gani? Mama Pasteur Ngoi. Pasteur Ngoi Kandala. Maman, c'est la toute première fois yo ya. Mono. Tala nzo tutungu. Tukotisi nsusu. Défilé. Susu zibuti. Maki masumbukidi. Susu zisumbukidi. Tala unu nsemo. Bantu biza bisisala badia banwa. Nzaya mvimba Luiza ba mama balukunga Luiza ba mama bangadema. Luiza mwana mama sala Sofini dakuluboki la Luiza. Mama Mbote. Mama, uchi komi Bongolo. Oye yo moko? Te yo moko. Ainga moko. Yo moko. Ah. Sikoyo. Te yo no yo moko. Olexi volonté yo moko. Oye sa musala. Mama sikoyo o nanu ba comité o ba yaka te lobi na bangoni. Pe. Tonde ngamona musala boy. To yaka vraiment musala esa makasi. To pesa papa maboko ndenge papa zo sengela biso yango. Ote apesa biso. Mama Mbote. Mbote papa. Uti komi nini? Na uti na commune ya Kisenso na paroisse Limbaga. Paroisse Limbaga. Ingeta. Boye combien de personnes? Toyena banza 6 hein? 6 personnes. C'est la toute première fois boye na équipe là ndenge wana. Papa na sima kuna na izini kuna biso batolongola matiti. Yaka. Musala oto yebi yango. Yango wana soki balobika ke jedi bo mata biso nyonso donc ata so matite motema passe. Yango monito ye poto sala musala toko kusabilaka oyo papa somoki mbango kiangani azopesa biso bi oyo abongiseli ninga ba oyo bazali na kotia ba beauté bazo tambola yo awo yeko sani ngane ko sa musala mama mulu musala mama mulu oui mama mulu apesi musala mais musala to sala no na pulai awa kulungula matiti kotonga ko sala nyonso yango ba pesi biso musala yo uti komini no tina komini ya monga fula komini ya monga fula bino ya monga fula boye ba apo sa bilan toyebi ko papa tala musala sala toyebi to la makasi papa ya so ça ba feniance to sala ka pe bien to sali pe to loni mais siko na moni ozo sala te meka na osa sala te papa zala bon musala on cache na sala yo osala musala oza na kashi ne c'est que ozomona ke oza feniance papa na rime makasi na sala mais soka na tiki boye Sikata ka pe ba mona place okati. yango na zo bana pazi. Allah. C'est la manger. Bete rapri. Bisho bobota. Bosa kwa bosa ngoni. Yango ba bete la kutira. Mpango nini? Ferme lutendele ba clôturango yango moto obeta ba bweki. Explique biso na ndako oyo ezali. Bon, ndako oyo ezali usine. Ndeko sali kupona ba machine. Ndako ezali usine. Isika biso moto wana ko fabriquer ba aliment na biso pona ba soso na biso. Ndako oyo na j'espère mikoleleka ki bomona ke ezaki na toiture batol likolo. Mais to panzi yango na bililo sali komona ba mabaya. Vraiment to sali musala ya makasi ezaki eloko moko ya risque mais tatanda. Panzi mpona ni. Bon, to panzi yango parce que esalamaki
ezalaki na mwa badefo moko boye nde yango ntango tata mokonzi ya bule amonaki yango asepelaki nango mpenza te nde alobi ke topanza yango mpo ezalaki ambwa nde asengaka ezala ambwa mpona rapidité mpona ntina ya kosala balima mais vu ke eyaki kosalama na mwa defo yango batindaki biso topanza yango moni topanzi yango nde omoni babiloko nyonso topanzi vraiment mosala ezalaki makasi nzambe asungi tona koluka moya kokweyisa yango mais mosala ya nzambe impossibilité ezalaka te ezalaka nde bopanzi boye mosala ezongi nsima te bon normalement kotala ezongi nsima po parce que déjà eloko esilaki topanzi yango nano esali te epanzani lisusu mais biloko déjà ezali prêt nakanisi na semaine ka oyo toza tofabrikaki déjà banini na biso baferme na biso ya ferme métal nde yango ekozala likolo donc ekomi sikoyo toiture métallique etikali lisusu en bois te ekomi sikoyo nde toiture métallique baferme eza déjà libanda ekozala bozo créer babiloko moye bosomba so biloko eza te oui donc moyen ndenge ezalaka ke tobimi toke limite kosomba balima ekozala lisusu te tokana fabrike balima na biso awawa kombo nani kombo na ngai papa mbala Thierry Mbala oui. Merci papa. Merci papa. Toma ko mimi na kati ya basoso lelo tomoni na libanda bo nasaka msala basoso kutone mleko pesa msala kwa hizo msala isama kiko msala izati ni kama kwa pena contract technicien kuna siko sana kuna tolesa ka kutama hii kusala ba propriété na kama kwa basoso lelo siko ndio yiko sala yesu ne kota position ko timu ya fondation ko mbate msala popote mbola ko papa ya kuja na ofisi ya msala siko bo sa izani timu ya fondation kuna tuko Bonjour papa. Papa Mbote. Tomoni awa misala eza makasi. Misala nini bozosala? Bon, ozana mosala wa pona papa Simba. Ozana pona kopesa ye maboko na kina na mosala oyo aye akola ye. Yango toyete awa toza biso mwa bele tozosala. Eza mosala pona koluka lipamoli. Nazomona boza pele bele te? Bon, lelo pe jeudi eza l'occupation bien sûr mais toyaka tosangana biso mami lelo nde na moni kuna quantité ya bato peza ebele te d'habitude namonaka jeudi awa bozalaka ebele mpona kotravaille na mosala nyonso mwa faiblesse ezangaka te toyebi pe te cause mosusu baye mpona mokolo mwa lelo mpenza ebele te sikoyo bandeko mibali po bafai na bango na bandako basala eloko moko tolobi na bango nini bon mpona bango nalobi na bango kaki bazwa courage volonté amour ya koya tosalela papa mpo tobikisa lolemo na biso sujet na biso ezali nde bongo ntina na biso kaka ndenge papa apesa biso devise na biso bolingo libeko misala baya toencourage mosala na papa topesa yango maboko
porte yango ezali nde bénéfice ya milimo na biso. tomoni mibali ebele mibali baza mike mibali ebele bafandi na bango okoki koloba na bango nini? Bon, na basala na bango kaka baya kosala mosala oyo basala kopesa biloko ferme moderne pa matefe moderne oyo eli ya biso nyonso donc eponi bato te eponi mpe section mpe te donc biso totuke oyo atangamaki mbangisi na banoki mbangisi oyo amoniki alingi kosala ne mpona komarke kamwa ke aza oma plus na kongo asimeki mbango oyo kosala mosala ne na kati ya bakali biso tokanisaki ke mosala sesi nango te mosala ezali mosala eza mpe ya makasi eza makasi parce que neti fondation tosala clôture oyo fali tosala enclos ya ferme mobimba oyo siko papa yo olobi nini? ndenge kaka papa olobi kaka baoyo basala bandako basala misala kosala te bamisala kosala te baya kopesa papa maboko ezala bien mpe eza mapamboli mpona bango moko mpe bomoi mobile. Bote papa manani. Tomoni bino bovandi mpona nini? Papa tovandi tozolamba. Bozolamba. Bato nyonso bazosala mosala. Bato nyonso bazosala mosala bakotaki na ntongo. Esengeli balia soki balie nde bazongi na bandako papa journaliste. Donc sikoyo ntango bino bolamba bosisi bando tekela bango? Te totekaka te papa topesaka kaka ya pamba po mosala eza mosala papa Simoki Mbangu asalisaka mutu mosala ya pamba te yango na ntongo tolambi ti bato bameli na pokwa avant bakende na bamoi oyo biloko deja ebandi kobela bao balingi bakende totokeli bango balie ya pamba tofutisaka te eloko te. Mama, sikoyo bamama oyo bavandi oyo baza na bambongo baza na bamwaye te tala na olobi na bango nini mpona na mosala oyo monene boosala oyo aza na quelque chose ou bien nini olobi na bango nini? Papa Simoki Mbangu Kiangani Molimo Mosantu aza kolanse appel na bato nyonso ozala kimbangiste to no kimbangiste toya kopesa maboko na musala omoni ke osalaka musala okendaka biro ntango ya koya eza te ata contribution na yo ata saki ya loso ata lipa okopesa bato bakolia tata Nzambe akopambola yo. Bana bazosala musala awa tata mokonzi ya bule ata saki ya loso ata madesu biloko nyonso ya kolia toza nango bosenga na esika oyo po bana papa Simoki Mbangu balia o bazosala musala po soki opesi ata oye kosimba Kongo te pa ute yo pe osali yango tozosenga na papa Clément aya atindela biso lisungi na ye soki akoya ate ata na centre d'accueil akutani na bambuta baza kuna na biro na biso ya afki atindi ekokoma ubia ye moko aye awa atikeli biso na lutendele kosala pe malamu po amona pe musala munene oyo tozali kosala awa na lutendele. Merci papa. Mama yo zolamba nini? Papa ngana zolamba loso na madesu ya sebelaki yango utazungu tolami madesu mpona bapasi mimba bazosala mosala na ye balia bakosala mosala ya nzala te baza bakasa kosala fo alia yango tozolamba tosisi daya nzunga madesu toyo bakotela nzunga loso mpe sika moke bela soki bakisa mwa mai sika moke bela po bana bapasi mimba balia. Mama, bato baza na bambongo baza bamoye bakimbangisa mino banokimbangisa bazomona na te olobi na bango nini? En tout cas bato bazomona na te bato bana makoki batinda papa Simoki Mbangu alobi kuti nyonso apesa ye maboko surtout yo mutu mwindu nyonso ozali kimbangise soki oyebaka te mosala monene oyo apesi bamama na lutendele yango wana soki ozwi ya kokoma te tinda contribution na yo Nzambe akopambola yo eponi mutu te mwindu mundele boya bagene mpe baya bamata baya kosala mosala basala mpe mosala nzala te bakolia tozolamba papa Simoki Mbangu alobi ke bana ye fo balia oyo bazosala mosala fo balia oyo bakosala mosala mpe na nzala te yango wana bai Go
Vous avez un âge? Là, 13 ans. Ah, 13 ans. Yo, Yara. Bonjour. Vous avez un âge? 11 ans. Vous avez 11 ans? Il y a 2 ans âge? 10 ans. Yo. Vous avez super maï. Vous avez bien passé à Bilanga? Si vous avez des connus sur le bazar, vous avez des choses à la yo, vous pouvez si vous avez ça la Bilanga. Voilà, Tata Nzambe. Voilà, Tata Nzambe. Oui, vous savez nous Bilanga, Tata Nzambe. Maman, comment nous balons qui nous sort, balons sur la vie. Yo, maman, nous la jeune fille, il est bon. Bazaza, par-ci par-là. Yo, oui, Kosopamai na bilanga. Bénéfice nous amis. Mapamboli. Mapamboli, merci. Na wuti na komini ya Selembao, paroisse ngafani kwa. Siko abosa. Bosa bilanga. Bilanga. Kolona pe ko bokola. Kolona pe ko bokola. Ingeta papa. Mama mbote zo kimanga. Mama. Alo kimande papa. Mama, outi paroisse nini? Outi na paroisse ya Delvaux na commune Ngalema. Na commune Ngalema. Na cellule ya Pigeon. Tomoni bino nyonso. Ko biso makamosala bosala. Mosala biso tozosala po ekeko ya biso ya mine eza ekeke ya suka. Bikeke nyonso to elekaki nano tomona makambo biso tozomona te. Po Tata Nzambe akita kati na bino bato atambusa bino alakisa bino makambo nyonso ekoya. Tata mokonzi abula alobi nzala ezoya na kati ya mokili. Me mpona biso bana ye loka alingi biso mingi alobi tolona tobokola. Po ete pasi ekoya na kati ya mokili biso ezwa biso te. Yango wana nde biso toye kotosa ndenge Tata mokonzi abula alobi totosa ye. Soki totosi ye nde akosalela biso nyonso. Nde yango wana biso toye tolona tobokola po ete nzala ezoya na kati ya mokili biso bakimbangisi tokufa na nzala te. Mama, ozo se gene te, mabele bozo kotaka misapi ose nini pwani. Ose gene te. Tata Nzambe asalaka Adam na Eve po balona babokola. Me bango nde babungaka nzela yango nde pasi ekoti na kati ya mokili. Mosala biso tozosala bande bandela mokili. Tata Nzambe alobaki na Adam na Eve natie bino na kati ya paradis bolona bobongisa. Yango na biso lokwa Tata Molimo Santo aye kozongisa biso na nzela tozola. Opesa ndunda mosusu. Tomoni papa zoloba mingi na Kunzulu. Soki na Brazzaville pona likamba lutende. Donc yango bino boyeli mbango awo. Biso toye na lutende le po bato Brazzaville balobi bango bakoleka biso. Yango biso toza bana liboso.
jamais bakoki koleka biso surtout tozosala makasi mpo mosala emonana yango wana lokwa bango biso nyonso tozala na kunjulu tokopesa mpe maboko awa na lutendele mpe tozosala mpo nyonso to eza ya biso mpo tata mokonzi ya bule azosala mpo na ye te me alingi nde biso azosala mpo na ye terrain na biso mpo biso bana na ye tozala malamu tokosala kote nyonso ezala na kunjulu tokosala ezala mpe awa na lutendele tokosala mpo nyonso to eza ya biso. Merci mama. Merci. tokoti kuna te nzambe ntina molimo kuna papa esika ozali ozomona biso mwana tokopesa yo maboko olesa mokili basali bazosala mosala esala kitoko tozwa mapamboli papa azosala mosala na plaza nde biso bilombe oyo tokolesa mokili tokolesa mokili mama siko nde bozosala boye bakofuta bino mbongo mpe ebele na molimo baona biso eza na molimo baona biso bakopesa biso na molimo kasi boye tosala na bonzoto eza te biso tosala na biloko ndenge bino bozosala suka nango bino moko kaka bokozwa boteki te biso moko te tokopesa nzambe na biso maboko bato bakoteka mpe bato mosusu. Mama tomoni bino bozolonaka biloko bozolona eske biloko bozolona ezali mpona nini? biloko tozolona po lobilobi kuna nzala ezali koya papa biso nde biloko yango ekolesa mokili oyo bazalaki kobana biso nzala ya ntango ya bana Israele ya 7 ans na Egypte kuna ndenge nzala ezalaka ndenge ntango na biso mpe yango tozali komilonela pamba te nzala ezali koya ti ndenge tozali komona mokili ekomi mpenza na pasi oyo yango tozali koprepare deja po te lobilobi deja ndenge lenge nzala ekozala nde mokili ebika na biloko oyo nde mayele tozali nango yango tozali kolona papa. Oh, merci mama. Mama, est-ce que yo pozokoka? Nazokoka papa. Est-ce que zo se gêner na yo te? Nazo se gêner ata. Okamata maboko nozo kotala mabele salite. Ata mukiete o eza vraiment mabele moko epambwama. Nani ayebaki ete moto moyindo lelo oyo akoki osala misala oyo. Libota oyo ya pasi. Tondimeli nzambe molimo santu nzambe apesi biso musala tosala po ete mikolo ezali koya liboso nzala ekoya makasi yango tozali deja komona elobama deja na ntango ya kala ete mikolo mikoya tokolia na nzala ekokota yango papa na bonzambe na ye apesi biso mayele toya kolona mpe tobokola po ete nzala oyo ekoya biso tokufa nzala wana te yango totondisami na esengo. Papa azwa lokumu. Merci. Mama Mbote. Namoni ovandi kaka bolembi solo toyaki kala mosala tosali te namoni bomesengi yango na ye namela mwati na mema te sikoyo boyaki kala boya kosali kosala mosala oyo papa azali kopunda tosala ebaka mwa moke makasi mama toyeki nde kosala mosala oyo papa aza kotinda mokolo na mokolo pe lutendele bosala makasi mpona okende kosala na lutendele nzala ekoya na mokili lutendele akolesa mokili mobimba bolemba te bamama batata nde yango toyaka mpona koya kosala mosala wana. Mama nazomona kaka bino bato boza na pasi bozoya kosala mosala bamama batambola na bavoiture ou batambola na tozomona bango te papa bato bazotambola na voiture ozomona bango te nzambe ayebi mpona nini bazali mpe koyoka bazali mpe komona ata ntango akala yalaki kabo baoyo babifuatala la pamba ka bango wana nde bayaka ntango ekonginda ntango ekoyinda bakomi koya kolela siko ntango nginde yindi awa bango bato ya voiture bobandi koservi bango bato ya liboso me bino siko bozongi nsima wana na esala mabongo te nzambe alobi bakimbangisi te bosala makasi mpo na balobi te totonga tosala bilanga tobokola
tosala ntinsani mpona nini ye moko ayebi likambo eza koya na liboso mwana na mwana azala makasi mwana na mwana milukela atindi na mokolo wana moya mona pasi eza te merci Molimo Santo bango seke baza na tante obie likambo yango nano basosoli yango te me biso banani yango wana kasi bato wana bamama wana bato ya mokili bato ya minene batambola na mituka kasi biso komi nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani l'air nyonso alobelaka biso atalisaka biso ayebisaka biso yende moto apesi biso mosala oyo tosala ye alobi te mokili mobimba bakoya epai na bino koluka bilei ya kolia pa mikolo koya biloko kozala te yango wana papa apesi biso mosala toya kosala bilanga mama mwilo nde yango wana omoni batata ntango nyonso biso tozokoya awa mena eza na bamama mosusu mpe mbela ya tata bayoki kasi bafande na bango kasi tata tindi biso ete tolona tobokola nde yango omoni biso bamama lelo le 4 août fete na biso tozosalela yango kana bilanga ndenge papa na biso apesi biso mosala tata Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santo tomona yo baluka misale ngana agronomi a ona ko produit bilo eza agronomi bashu pome tomate légumes verts bandunda yo yango tosala a
Ote. Mbote papa journaliste. Outi na commune ni. Na outi commune ya Limete na paroisse ya Mama Mwilo et pas ya révérend Imalte. Ah. Mama, outi musika kuna awa yo sani. Na yeka salongo limbilanga ndenge papa na biso azotinda biso tolona tobokola yango ngai mpe na ye. Na yo mpe osala bilanga. Ah, siko bilanga ngo yo kosala intérêt no ezali. Intérêt ezali mpona ndenge papa azoloba azotinda biso bolona bobokola mpona koleisa mokili mobimba mpona biso moko mpe. Ah, mpona bino moko mpe. Me tomoni bato mingi oyo bango nde siko bayebi ntina te. Banani wana? Baoyo ozoyokaki bazoleka na bamituka bazosala bafia nde bayebi ntina likambo oyo te. Yango balobaka likambo malamu mama likambo malamu yeba ntina na yango oyosala biso nde toyebi ntina nango nzani. Ntina ezali mpona kobikisa milimu na biso nano mpe mpona koleisa plita mokili mobimba na misala oyo tozosala. Merci. Papa. Boni. Bien papa na ngai. Outi commune. Na outi commune na Masina na section ya Masina Kimbangu. Ah. Mais tomoi moi nzete moke bozo ko kokata ngote. Pona ni? Papa, na okata yango. Wa. Pona nzambe na nzete ngotala ta moi nzete moke. Na okata nde na ibande ozinga kata una cheka Kongo. Nde yangwana ozinga na okata yango. Ah. Okomi oye yo moko? Te toye na délégation ya 5 personnes. Na moment où tu commis à 5 personnes. Mais Masina, maman Masina basé belle population. Pourquoi 5 personnes pour? Oh, ba msu baza na jardin kuna. Na jardin. So lokwa toye mwa sima. Na jardin ba maman Masina bazati. Ah, bon lokwa to komi kuna te papa. De biso toye ko sensibiliser bien te. To sensibiliser. Ya boye ka 5 personnes. To sensibiliser ka papa. Ba msu baza na sima bazoya. Siko musala bo sala lelo be lobi. Toko sala lelo lobi to continuer pe. De o bazoko ya wana na sima seki eloko te. Batamba ya da mulili. Ba ye mulili lobi basali. Merci maman. OK papa, merci. Mukika ko sali omeli pema. Sali musale bele to banda kikuna. To ye male malengi to kontia. Mais tout le monde ko sala to omeli pema. Non sala. Pema za poza musala ko efia ko tombola ko ko kitiwa pema. Musabla ina musama makasi Ya musama makasi. Ndio mesala ngote to na musama amwilo. Mamula mesasi so sabilanga. Yanga to ko male malengi to mesala. Ya so uti commune. Na uti ngali. Uti ngali. Ah. Mina mona kaka ozoko kate kala kan nego zo mela pe. Na meli pe mapoza musala. Poza musala. Ngeta papa. Ah. Beko kama pambo. Beko siko musala ngo sa suka ngo. Lifuti ne ozali. Lifuti ezali. Na kondimo toza ngo ba mama ya biso bala chipso nzela papa simo kimbangu na mama mwilu. Za kondima ke. Ezala ngo fonzela. Yo kasi fonzela. Ba biso ba o ba yebi ndete ba ya ko ba ya ko yekola musala o. Eza musala eza mapambo li. Toza ba témoignage ebele so to pesi awa. Po biso ya ngomba biso to pesa témoignage te mais so to ba ndiko lo bango eza tellement ebele. Tozo continuer nzela po to yebi ke lifuti ezali. Siko ba oyo ba yete olobi na bango. Ba ya musala eza makasi musala eza yo pembeni na bino. Est-ce que si on soit no kimbangi c'est mon pembe na yo pi camarade na za kimbangi. Si on me maille de yo yena. Déjà to ya na bango pe déjà. To continuer toujours ko évangéliser. Ya solo papa na ngai ba ko. Jeudi na lugayo. Ingeta papa ko lukanga na ya na mutu mususu jeudi. No kimbangi. Ata kimbangi ata no kimbangi. No kimbangi sta kaka na luka to ya na. Ya solo. Ingeta papa. Kyoko no telemika ko sa no loko mo. Yebisa. Yo sani. Bando sana bilama na bilama sisi de la osa yo ba camarade na yo oyo tambola na ba so ya dala camarade no moko aya usa na
baya te parce que so ebisi bango moto ayebi ne grand-mère papa simo tazomonaka place yango ozomemaka na zamba me biso toyebi ye yango tomipesi na mosala yango toesala ata towana pema me tosalaka po toyebi lifuti na biso lifuti na biso papa eza na makambo ebele vraiment na kombo tata mwana pe tata monimo mosantu kaka ndenge tozosala mosala oyo tata Simo Kimbangu abongiselaka biso na mabota na biso abundelaka biso bitumba ebele oyo biso tozomona na oyo biso tozomona te kaka na mosala oyo tozosala lifuti na biso mpe ezali mpo te ya lobi na biso ete mosala ya pamba na kati ya lingomba na ye ezali te donc nyonso tosalaka ya futaka biso babi o papa Simo afutaka na ite kaka nani mosu afutaka te papa wana bato bayebi te soki babi papa Simo afutaka te soki ye nde mutu nzambe ye nde mutu akela biso bongo nzambe mutu akela biso afuta biso te mpona nini soki pema oyo toza nango nanu ye mutu apesa biso yango mpe mutu apesaka biso tata aza mutu te soki bato ya mokili babi aza mutu mpo na ngai nayebi tata Simo Kimbangu ye nde nzambe ye nde mutu asala ngai donc akeli biso nyonso na mokili o mobimba papa yango wana vraiment siko ndeko no camarade no wana azalaka no kimbangisi acolaka yo olobi nini camarade na ngai no acolaka ngai r nyonso mpe nazangaka koyebisa ete nzela nde ya solo yango nalakisaka ye estce mokomosu okomeme te aboya na ye awa papa mpo na wana kutu nalobaka na ngai ezala kutu bavoire meme baleki oyo navandi na bango ndako moko lokola baza banokimbangiste nayebisaka bango mais lokola likambo na likambo ya tata ezalaka na ngonga na yango ye moko yebi mokolo oyo ya kobenda bango baya me ngai nalobaka na ngai merci mama mama bobo lembi boye bideni banda toyaki kono toyaka awa totikala kolia na bandako tosala balembi kolia bandako bebi bandako Garo Sam, te kombono nani? Kombono nani? Kombono nani? Mama me appelle. Aussi na paroisse ya Lunga. Moi na chorale de Dieu Jean. Naye kuna kusanya misala kupesa basi mtu kwa kianga ni maboko. Kolona. Sopa mama ina bilanga siko na moyo sali musala monte na sali musale bele makasi papa na sopi ba mai na longoli matiti siko bokomi na tani oui to comme siko na tamo ya pause ya kolia biloko kusumbi kombe tosombi biloko te et aussi na restaurant ya mama Mouil na poulailler ofele après avoir kosala musala nde tolie ya solo ya ofele tosombi te eloko te ya ofele après avoir kosala musala nde toleki na mwa pause mpona kolia merci Papa,
Yawanga
matanga basi mpona lingoma na biso kimbangiste biso bakimbangiste biso bamama kimbangiste tomipesa tosala mosala oyo tola na matambe ya mama mwilu ye alonaka abokolaka biso te papa tini biso leleko na biso lekeka mine oyo tolona tobokola pamba te mokili bakotalela biso toyaba mokili mobimba bino kaka bakimbangise bosala ngo pembeni na bino mpe bozoyebisa bino te bano kimbangise zaleyaka mpona bino bakimbangise kasi balekongo bazomona kaloba biseki kasi biso ntango nzambe osala biso minene pembeni boyinaki mama apasa te bazoloba wana osala biso eloko te bazosepela iti bazokela biso lokwa bamona lokwa biso tozikomi bato ya vantar komilakisa tozalaka vantar ya papa simo kimbangu yangani pamba te tozalaka fier toza na nzambe na biso baya kotinda biso tokosala yango pamba te eza nzambe molimo mosantu azobatela milimo na biso azobatela maboko na biso bana na biso bakoko na biso azopesa biso makasi tosala mosala mwaye na bonzambe na bolingo na limemia mpe na botosi biso misala nyonso ozomona ezali badirective ya ye moko tata mokonzi ya bule alobi na biso ndenge azouta Brazzaville akuta fermine clôturé mpo alingi te makambo ezaka na kati awa emona na libanda yango mona tozoyika tala makolo mama frère mama eza monene nini est ce que bokoka mama mulu akokaki mosala pendant 38 ans na pasi azali kutuna eloko te alongaka kaka oyo eza ye moko moto aza kotambwisa yango eza mosala ya mama mulu akwea te tokolonga mama clôture oyo naomona kaka bino moko kisasa bato bobunda na clôture obie ndenge nini kisasa papa clôture ozomona ezaka ya kisasa kuna bapoto bamisala mosusu chaque pays aza na mosala na ye mais clôture na loso eza kisasa na jardin ozomona kuna eza kinshasa kaka moto azobundana nango sikoyo bopona bato ya poto olobi na bango nini bakobaka na kosala tala mosala na bango ndenge emonani tala bacharpente na bango mabende bao basala toiture ya usine basala na noki elange kuta epolele te esisa batinda bamoyen na bango mpo basalisa bango charpente wana ekangama usine na papa tokoka kosala baalima na biso moko tokoka kolesa basoso na biso moko mama bato baza na bolembu bazoya lutendele te olobi na bango nini batelema tata molimo santu aza capable ya kolamusa bawei ya kotinda banzete ya kotombola mabanga mpo te basalela ye kasi azotinda biso mpo na intere na biso azotinda biso mpo tolongaka te tolonga kaka na sacrifice nde nzambe alongisaka bénédiction ofele ezalaka te banda mokili ebanda bénédiction ofele ezalaka te batelema place bazali lipamboli ofele ezalaka te baya na lutendele balongwa na pongi batelema mpo nzambe atangela bango awa mama miracle nini bosala banda bobandaki bamwelo na bamwelo oyo miracle nini bosala papa na muke nde tata lobi kinzuki ya mate oyo aya na 500 francs oyo aya na 1000 francs opeza na $10 yango ka tosala nde ka totongaka na ntinisani kaka toaka na jour moko ya mardi na nde tosanganaka mercredi yango tosala misalo nyonso mama bozodefa mbongo na babanki te papa biso tokende todefaka mbongo te toza autorisé te kokende na babanke kodefa mbongo kaka mbongo bana tata Simo Kimbangu oyo ya pilipili ya makala ya mungwa yango eza kosala misalo nyonso za komona merci mama merci papa journaliste
Congo TV.